Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyonso zali. Voilà, Dalo Professeur Neftali, la casquette de la presse congolaise vous remercie pour votre fidélité et confiance au Pessa na kati ya chaîne Nabiso. Tout le 100% Jésus pour une émission 100% analyse et il aura toujours présenté par Ngamoroyo la casquette de Kabon on a une émission sur la carte de suite na la cabinet pour analyse bien. Donc toujours continue toujours comme ça l'analyse à propos de Liwa Ndeko ou Tika Kibiso Ndeko artiste comédien Dadi Kambala. Liwa na informé ça qui passe na Mokili Mobimba. Quand je dis bien Mokili Mobimba parce que Dadi était aimé Mokili Mobimba. Donc tout bazoli la Dadi na ba image ba bazana diaspora bazoli na ba image ba bazana Congo awa il y a d'autres bazoli na ba image il y a d'autres bazoli tina résidence ya Dadi pour na kolela ye. Le lazana moko artiste comédien ou toujours mais un peu comme ça sous analyse à propos ya Liwa ya Dadi Kambala à propos ya ba comportement beaucoup plus ya artiste comédien de leur vivant. Na kota na mozindo émission T5 na pesa mbote na mama Anne Kalambai ozo soutenir Ngalo pour mixer la visionnaire de cette chaîne tout na 100% Jésus pourquoi pas aussi pasteur Carlos c'est le gardien du temple papa Jean-Claude Kalambai couple moi qui m'sa kolimete na Hollande sœur Adeline Mompa. Voilà, je suis là avec mon invité de ce soir, il s'appelle Coco Seigneur. Coco Seigneur na invité bande bazolanda yo si on sa moins identité oyo bato ayebelo na identité de Chic Choc le ngade dangados et mama okamusinga ça pourquoi tu m'appelles batunganga ipona yo ça va. Voilà, merci Bandeko Baza ou Atalio ba sepeli ba se souvenir encore na yo lisusu na yebité le lot tout na sango moko est dérangé pendant biso les aliwa ya Dadi Kambala na yebité tant qu'artiste ezo le beloni disparition de Dadi Kambala. Bon, en tout cas sango ya Dadi malheureusement eza pasi mais normalement on pas cité parce que zanzela na biso nyonso eza eloko moko nzambe akela biso tout toza bakufi ere to botamaka mokolo pe to kufaka yango wana pourtant on toti na bobebe ti to koli futo ebaka to kufa donc nzambe asalaka prise ya finition moko donc sala na yo nyonso ato sali malamu ato komi Jésus Christ mais suka na okaka okokufa donc eza penza eloko ya kokama lisusu te ube eloko ya koswana te ube eloko mo ya kofingaka batu te ube eloko mo ya ignorance te toyebaka tokokufa eloko ni tokufaka esala biso pasi eza ndenge tovandi boye na bolingo wana Dadi azalaki mutu moko ya malamu malheureusement ale na mabe na ye mazana malamu na ye ondeti ngai na témoignage na bano maba Dadi na mwana ngango te. Vous comprenez? Terme so za ba film na biso mo to tourner terme so vieux fallait pesa monter mon robot mais va pesa le robot. Vous comprenez? Au monde nango ce soir wana vieux le but na empire na bete tol na zona ngai et pe na ya na bete tol mo na so kabela nga kutu koleka kutu mo to sali ba filmer. Vous comprenez? Donc bien non ya vieux yango wana donc le remonter musu no regretter muki kozonga mo sima pas si wana terme so na ebi ko gagner amour le rôle Dadi Kambala tapis rouge le loi zati donc tikala moi tâche moko boye venanga soko la ki terme so na mogila gila terme so na inde toi terme so na un peu ton na lingua la terme so na rappela vous comprenez pas mais ki nwani donc la place tout wana bande ko tambusanga ibando salanga bien comprendre ce qui est releki est capable de refouler la chambre petit yo la wa ngala déplacer na on a kena parler rapide oh releki ti ngala ki parler ti ko koma penda option na parler oh mais ngala fazer na on te tongo na bimi na parler on comprend donc bolamu ya vie ya ngwana na voilà le o to moni ba président ba plateforme belé ba komi ko welela corps ya mo we ce qui a koufi mais de son vivant am so mona bazo qui parabinoté et ça la bon pourquoi
na comprendre non penza te na question ba président ba plateforme belé ba comment ko wele la ba corps ya ba artiste ceux qui assistent à Koufi mais de leur vivant ba pour la lande la bangote et surtout que pendant que soit azobela la lande la bangote comportement na pourquoi bazo ko afficher mais et ça seul comportement non un pour nous répondre bango ça non sale comportement parce que na mokili ba wela ka mutu eraza vivant ba wela ka mutu te soki akufi ce bato ba komi ko wela mutu wana komi e komi lokola eloko moko ebimaka ya mutu ne bango ba profitera po ba lia ka wana on comprend et ça bien te je crois na ko remercier les premières dames maman Liv Lembe vous comprenez na ba grâce na mère o ya sali pour na ba artiste mais le lo bato ba finga vous comprenez bato ba finga mais maman art o ya sala kawana eza déjà bolam pour ce total l'époque ba Kasavubu tout le monde n'a jamais moi ça chef de l'état moko ya moi ça Kasavubu ya mba artiste comédien ezalate tout le monde maman bobila da moi ça Mobutu ayamba ba comédien te tout le monde Kabila le père madame na yamba ba comédien te le chef de l'état Joseph Kabila Kapana comme une femme naïe maman Liv Lembe chef de l'état honoraire oui on a tapé le bon chef de l'état chef de l'état chef de l'état Félix Tshisekedi Félix n'a comme président sucré il y a un chef de l'état honoraire on a bien chef de l'état donc un plus au ya osala pour na bandeko et ça ko aider baninga na un plus comprendre car lelo soki mutu akufi bokosel mama bato makambo ko kabeza ko botama mutu botama na kokabana ye akosala nini akokaba soki ya bengi bato ki mutema mabende na elle na biso mo artiste comédien eza makasi mama obenga bato bino fubo trier te musu bato mo bana ba artiste te basala ni un plus na arango eloko mo basala ezate mais bozo bandeko na bino bana mino mo mouvement pona ba 1 bolia mo ba de 15 na kati bozu bango bosangisi bo carnet baninga misusu eza penza malamu te vous comprenez lelo maman moi c'est maman Denise moi c'est il y a président parti Tshisekedi Chilombo vous comprenez ngam ngolo na benga libanga kayo vous comprenez donc nenga zana mère wana mère nenga zana ma présidente vous comprenez je crois que ceux qui hôpital soit des anciens pour na ba artiste vous comprenez il aider ba artiste les ara pour na ba comédien ba comédien ce que loko ebo maman lokoso waneza maman Olive Lembe to maman Denise tasi hôpital non wana na oki maman Denise osala ni na hôpital wana pour na ba artiste excuse omoni maman Denise azape na idée na yemo roboye alinga ya nango ya malamu mais sikoyo na makambo boloba ya maman Olive na makambo o maman Denise osala soki lisusu hôpital wana salami ba artiste ba komi ko kufa boloba lisusu maman Denise mtaopo mabato voilà koko seigneur to profiter kaka na kati ya lisolongo lelo oyo sango etamboli mokili mobimba bandeko baza na diaspora bazoloba bazo commenter na ba vidéo que botika kokende na kinga kati mbonga maman Olive mutezo bomisa bino na ebite s'il faut au répondre bango okolo bela bango nini bato bazo tanga koma maman Olive na kati ya buso ba wana ba combattre to ba bata diaspora en tout cas bandeko nanga ba diaspora eloko moko na yebisa bino koyoka ya musika na komona penepene eza différent na yebisa bino na kombo ya nzambe oyo akela biso ndako wana kinga kati eza ndako ndenge bandako nyonso ezali on comprendre ndeti ndako no eza na kiti eza na mbetu kuna pe ezali on comprendre de problème eza nini mama abengaka bato soki abengi bino comprendre boye bovandi azwi enveloppe apesi bino enveloppe soki enveloppe wana eza empoisonné alors c'est tout le monde ezezaka bacomédien te autozwa yamba awa bajournaliste bahonorable de plus de soki 600 personnes 600 personnes on comprend bon dans 600 personnes on a nyonso bakufi non comprendre na yebisa bino bandeko na ngai botika na bino makambo kinga kati wana kinga kati ya bato te
biso moko nde tomiyeba komibatela tokomibatela te yo ekalkile nano nde toza awa na kati ya Congo awa depuis tobotama ti tokoli boyebisanga no bino bato bozala kuna libanda bosalisaka baexamen ya banzoto tout ça contrôle ese biso tozala na contrôle awa tozala na contrôle te moto otambola na maladi ayebi te azala na maladi aza na sikre ayebi te nalaka na sikre aza na boye ayebi te nalaka na boye ayebi corps efe tambola na bapresine nango nayebi non il faut nazala boye il faut semaine on asala examen boye il faut nasala examen boye parce que Congo nanu solo eleki makasi bato bakufa te ndeni eza yango makambo mama olive bato te eya makambo bakinga kati ya bato te comprendre donc koto wana mpenza botika mama vanda na ye lelo oyo batika mama fana na bango lelo oyo tomoni mama Denise Nyankeru pe akoti makambo yango nayebi te bandeko mosusu mpe bacrée longo polémique non te mama Denise alandi kaka mama Olive Lembe po ameke mpe kokase na babienfait na ye nayebi te lisolo oyo koki kointerprete yango ndenge nini andoka moto aka moto ayona ba moto aka moto te nzambe nde moto alors omoni na temps wana omoni mama Olive abandi ba action de grâce na ye bien avant vous comprenez maman Denise c'est bien akokota na ben wana akokase te pourquoi selon cœur na ngai na nde na omemela bato eza différent na nde yo omemela donc ya aza na idée na ye mama pa aza na idée na ye vous comprenez siko nga na osenga na bato nini botika bamama basala misala na bango par rapport bosala bango na nini c'est rando moko boye ezala na kati comprendre mama Olive asala makambo na ndenge na ye comprendre mama Olive na ONG ya munene vous comprenez alors mère pe koto aza na ONG na ye mama Denise vous comprenez mutu na mutu ana eloko ne eloko bra Congo na parlement vous comprenez yo ke le bato parlement le bra Congo oh elo nini la so bra Congo exact vous comprenez bon moko kaka donc on a ebisa bango mama yo sala omte metindio mama pe yo pe sala omte metindio un jour à la vie concernant na pesa bino moko fait kamba mape na moi mwasi moi na mwasi peut faire kamba mboko voilà comprendre apparemment c'est comme une prophétie que non mboka oyo il faut lobi e kamba mape ya moi na mwasi to ebité lelo oyo baptiste bakeye pa ya maman papa ya maman Marthe et parle pas ya maman Denise lobi pe to komona bango kaka bakene pa maman Denise ba okini pas maman Olive na ebité est-ce que comment maman Olive peut interpréter ça? Mais oui, on a envoyé ça à maman. Boza na motema ya munene. Mais bota la bateau bopé ça va charge. Bota la bateau bopé ça va charge. Comprendre? Bako luka vi moko uniquement pour na bango moko ya ba famille na bango. Vous comprenez? Bazala ba souci ba ndeko mususu te. Vous comprenez? Ma Denise pour ozala bien. Ba association eze ebelé. Toza na tokanisa. Toza na pakosiko. Toza nous vivants, toza na ba ANTPC. Donc il faut y koyeba. Comprendre. Sur le temps de la association à comprendre tout ça. Le lot automoni maman Denise a un artiste comédien a payé bango $15,000 to éviter $15,000. Est-ce que bande comme ce artiste besoin information $15,000? Non, demain, Nazalaki, pour chaque jour, on n'a pas d'adi, attaque PFN. Donc, secrétaire à maman Denise Ayaki, Nazalé, on a en présence, procédé Lombe, on a procédé Lombe. Mais Herba, comment qui n'a pas solo, on a pensé que Kota Penda, Bakati, Yabamakamboute, attaque na petit. Comprendre? La bimaki n'a pas libanda, na tika qui vient, na madame ya Dadi. Na secrétaire à maman de basolo laki mais makamba 15,000 ngana habité voilà siko bino bozo kenera beaucoup plus na mopono sika o dada ndoko fanda mais na sur dada za collègue na bino oboye bien vraiment bandakala apparemment que boye ba dada za kina basi mususu oui dada lena ala mo mususu na kasavu bunani eni babotine joko so bana mi balé siko bozo kino fanda matanga kuna de point non omoni des problèmes ezanini kuna na awa eza sikoyo ya mwa leloko mona kati wana mais ndeti ngai projet na ndeti ya lobi lendi nazo obligé funa ke vanda wana fona sola na e
po aza mama bana na biso comprendre aza mama bana biso to boxe pourquoi il faut tout ça la shit ba tout ça ba kuma ko kende kuna pe ba ofanda kuna ko solola mais ko tonde ba tsali le roi base nde eza place ando foutre la place wana. Voilà, s'il faut te retenir dans ma cambonioso, ils se passé dans le monde artistique, surtout beaucoup plus Yamabé et là on est au Bana Bakambi, il y a la plateforme Nyoso. Bon, et là on a eu ça na Bakambi Nyoso. En tout cas, Batika Kimute Mamabe, Batika Kimute Mamabe, Balongolo orgueil, Bazala l'aise, Batambusa, Bartiste, na nenge ya Bartiste, comprendre? Batambusa Bartiste était le roi Banyama. Vous comprenez? Et ça a bien été. Pour les loyaux, ceux qui totalent bien, Batebele Baroma Boyana, bon, association. Pour Anini, qui montait à Mamabe et les Kamakas. Terme sous ce moment, par Osiko, Nato Kanisa, Bayoga Narate. À NTPC, Nini, nous vivons, Bayoga Narate. Vous comprenez? Ce qu'on a bien été. Si on a un leader, à partir de leader et ça, et qui t'a tinasé, et comme à Barankin Moko, il y a 4 artistes moussous. Oh, ah, oh, abisso le qui abino, ah, oh, abisso le qui abino. Je me dis vraiment la guerre, ma machette et bimi, bah, katani. Vous comprenez? C'est faux. En plus, ma batika déjà tapis. C'est-à-dire batika tapis. C'est-à-dire bon gangati. Batika kisi. Tout le monde monte à la biso. Et voilà, na kati ba oluko butu. Tiens comme un mois. Yoko toye baté na roya Congo, ce que roya pays nini. Quand on zola bâti c'est batika tapi, batika kisi. Yo za conscient que nous avons bâti c'est bébé dans kisi. Oh, mais presque. Sur 100, tu roses à 10 hein. Obana kisi. Obana kisi. Ba roses à 10. Donc c'est que na yo. Ba obana kisi. Ba roses à 90. Et 10 personnes pas m'attaquer là-bas. Le 90 en a eu na kati. Oh, on a la rose à tenga ça bloc on a té. Eh, banani ozo reprocher que Basimba kisi na té. Et beti lelo. On a la beti na art na 30 ans. Yolo bika banani ozo reprocher que Basimba kisi na monde théâtre. Non, e baté mais ba miyebi. Na tanga ko mamutu te. Na obanga te mais na tanga ko mamutu te. Comprendre? Tangati. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre analyse. Mais pas analyse. Ba changer. Ba banzamba ali. Nzambe oyo akela batu. Nzamba akeli mai, nzamba akeli nyama, nzamba akeli matiti. Nzamba akeli biloko ba source na ba source ya mabe ya malamu. Satati kala créer loko morote. Donc on a samna pe ba ndeko nanga ela ba obana libana mboka. Boyo banzamba ali bo respecter nzambe. Nzamba ko minde la kanda. Akomi na kanda, siko akomi penzano ko e frappé. Donc ce que yebi ozalaka ne loko moko ya bokoko okata banzoloko luka le l'homme de Dieu moko kenda sala o délivrance. Théâtre ça on peut kisité. Ndeti le loko ko théâtre na showbiz. Et c'est ça sens nini. O e gagner nini. Bandaka lo ala wapi. O sala que showbiz na théâtre pour même sa réputation batu. Et ça bien été to landa bonzambe. Voilà, une dernière question pour qu'on se sépare. So bazui ba tuni au Seigneur ndenge ndeko pour la kufa kina ndengo ndeko dali akufi liwani ni ozo mona keza liwa moko za normal. Bon, pour na ba liwani ba mi balé za normal. Ya non normal. S'il faut interpréter liwa dadi maladi wana dadi akufi liwani dadi akufi ba liwa moko ya mabe dadi akufi ba zublier dadi ba bomie dadi nini to bolo ba. Mais dadi akufi ezatana o nzamba pesela ki ngongane koki. Pululu eleki ngongane pe kokaki ngone pe nebeti ngba brak nzamba akati singane pek yakala na besoin mwana ngayo mata ke vanda no dadi ngone ko nzamba akati yaka mwana ke vanda on comprend donc muto kufa na masumuté peut jamais ndoki alera mutu ndeti ngana ndima na ngante pe na ndima na okindokite on comprend pona na mona ndokite na ndima onde nga ndima ka nzambe na mona ba grâce on nzamba sala kati nanga na mona ba grâce on nzamba saleli batu on comprend yo ndima lo ba papa biso ba wendo yo ndima ba wendo ba rozwa na ba age wana wendo ba ni musique kan ayeko e gagner kan pona continuer via na tilelo te nzamba tala été lokola am nanga na ba kini akozwa na boy na ko succès na boy azu ep
atiki na position atiki famille na position moins bien c'est fini. Voilà, numéro de téléphone, moi dédicace pour tout Kabolanga, on te combien de souka émission na biso. Ouais, toujours 243 81 08 40 000. 081 08 40 000. Alors, on remercie les maîtres Bordeaux, les grands mécaniciens à l'université. Donc, le maître Bordeaux, donc, dans la université. Donc, mécanicien, il y a kasi, il y a jeep. Jeep, nous avons qui va souber là. Bando qui va souber là. Sur il y a ça la délivrance. Lève-toi. On comprend. On peut savoir que quand les grands baobas à partir il y a Mikili, Bambote Bele, on peut tous les artistes au Banalibanda Bambote, on peut All Grammatezo, Bambote Bele, Hélène Zimundele, Bambote Bele, on peut Terrasse Nabiso, quel, Kelly M. Donc toujours au staff Nabiso, artiste comédien, tu vas dans l'université, on est à siège à Tokanissa. Donc ça terrasse mon propre, ma travailleur à propre. Donc ça a goût, c'est au vendu dans la université mon papa qui toku. Il y a un qui appelle à mon pépé. Donc à des fatés. Donc on remercie les sous maman Livlembe, maman beaucoup de chapeaux maman Nzamba Batelayo, on remercie maman Denise Nzamba Batelayo, on remercie ba continue biso nyonso ya mboka pe na remercie Batunion sur ya tokanisa o bazali banda mboka en tout cas bambote belé na pesi lisusu mbote nanga et pas ya grand frère nanga Égide de Fer Major Lusadidi en tout cas nzamba pambola bino na salier belé o ya kufi azaya bino dadi kitambala en tout cas merci nzambe apambola ye apesa kota malamu kimezala na bino nyonso. Voilà, merci Nzambe Apambola, Nzambe Azomli Madani Kambala Nanenge Kimia. Je suis arrivé à la fin de cette analyse, 100% analyse qui est présentée par Ngayo Galop Musgal Neftali, la casquette de la poste congolaise. Donc, vous restez toujours branché, connecté dans la chaîne Abino 100%. Ouais, 100%, chaîne Abino Tolo, 100% Jésus. Et je ne peux pas oublier aussi celui qui était derrière la caméra, la Bossana qui est depuis maintenant, on a récupéré Emmanuel Vital, Yimda Simba Kibidili, la PC merci, la PC merci à maman Anne Kalambaye, pasteur Carlos, le carré des temples, savoir le bien contrôler, papa je sais Kalambaye, Moussa Kolimente, Sœur Adeline, mon pas, couple moi qui maman Karine ainsi que papa Freddy, ngana bino to kutanika kambala sima soki nzambe azongite, merci, bisous, bye. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela.